information ebimati elenge sande sika makala ekabwani na kalamu. Donc face oyo bozomona kuna kalamu face oyo makala. Donc yango prince wana eketi elenge esekene so ebimiti bypass le prince oyo babongisa oyo. Donc non bozomona makala eza propre dans le sens que otongi na yo eza mabele tolaka te tongi na yo ndenge baninga bazotonga oyo bandimaka te makademe ekota melere ekotaka ezalaka somo toujours na quartier Selo. Quartier Selo oza na ngambo ya makala ngambo wana toyebisi bino ezali kalamu eza toujours na ngambo ya makala na quartier Selo. Quartier Selo quartier Selo commune ya makala bato wana baveni Kikweta quartier Selo na quartier Selo na commune ya makala ozo continue toujours na commune na biso makala aveni Kikweta quartier Selo oyo makala batongaka te nono bomona nono bootana bomona toujours na quartier Selo. Quartier Selo avenue Kikweta na commune ya makala tozomona na ndako etage ezalaka tozotambola kaka tozocontinue avenue Kikweta quartier Selo avenue Kikweta. Je suis dans un marché au monde. Pour le Limakasi, vous avez un étage dans l'avenue Kikweta dans le quartier Selo na makala. Vous avez zotara makambwe makala yango zotara makambwe quartier Selo makala na avenue Kikweta yango o makala batongaka te bozomona commune ya makala yango oyo bana poto boza mayele bato bazotonga commune ya makala oyo batongaka te bana poto botimbela oyo batongaka te commune ya makala makala oyo tozali toza makala ya koto ya yolo place commune pena maison commune na makala ezalaka oyo tozweli bino kaka parti ongo tozinda kitoko tozwi kaka partout batonga aveni oyo batongi na makala ongo makala batongaka te. Ok, c'est ça. Nous continuons toujours la route. Nous continuons. Toujours na quartier Selo. Je tombe na makala do kaka makala bokenda poto boye makala te tongama déjà.
moi déjà vous savez on a un étage là tous on a venu Kipata Kipata na commune na Wakala à partir c'est au moins on a un étage au moins des batonga voilà cause ça te image yango wana totala Kimpata Avenue quartier Selo commune de Makala. Toujours Makala. Au Makala ya Ilengesa te Makala ya kati. Ouais, tozotambola na commune ya Makala. C'est toujours la commune à Makala. On va tomber en dans l'étage. L'étage noir. Je ne dis pas tant que ça continue, le quartier c'est là. Désinfectant on a 1000 fois, désinfectant 1000 fois, 1000 fois, désinfectant 1000 fois. Avenue Kipata, je continue. Nous avons un cas là, ils ont soutenu, tu peux voir. C'est bon, donc. La ligne était bonne. Mais il y a un numéro au comprendre. Là, il s'est allé. Images à toutes. Au Makala batonga ate. Zomona Kimpika bavena milai. Makala ngo bazotonga dans l'étage Makala échangea. Donc ce que j'étais zokanza Makala etikala sevini nini yo nde moto ozolala sanda fashion 3 étoiles maman na Isaac Tchego ana Christiana Labin awa yango wana monani wana vraiment esala kitoko esala bien makasi Makala esala bien makasi. Courageux, non mon arabe. Ah, you soldé bien. Kitoko na bisao. Atate barata. Idéologie ande basala dendo botala ga dendo. Le to na dendo na posonde basala ngo. Botala ga. Yango wana. Et il y a 3000, ce qu'on a pour la bientôt. On a un na TikTok. Mais ils sont sous bien. Et mon nana, ce qu'on a caché, et comme on aura plat. Et qu'on aura plat. Il y a plein de bois. Il y a beau ça. Ouais, courageux. Mais biso pe to pe sa makambo mais na bwa ino zo yo motango bina zo na zo po sa te ai ka filminga mais wo so pe makambo ouais mais na zo na no ba dendo kaka za na ngo wa c'est ko pesi image on peut louper ouais wa artiste a bwa kango wo mona ka ne ba sala dendo na kinini bana poto bo lela dendo yango wana
apena ina so mama bula dendo dega ezala pa masa nga courager so salité ozala salité ya osala za propre pour sortir $100 muto oteka makala na $100 cheap na $100 patron nyoso yaka $100 na $100 mama mapa nyoso yaka $100 ya te baloba wana ya mama mapa wana ya baposo abonika ya jeep donc nyoso ezara $100 sala nde lukambo nde bon asoni a raté courage merci to soki na biso wana to monika nde batumbaka dendo poso salaka bien merci ouais merci bomoni idéologie hein? Merci ouais to moni nde baotumba dendo pa courage atumbaka kaka tozokatisa kaka toza toujours na veni kipika makala ya gayar kala peneza gayar tozolakisa nyonso ndenge ekendaka na mboka oyo soki tolakisi te eza mabe makasi place mosusu na batonga te place mosusu batonga toujours nakomi na makala tozotambola kaka tozozwa baimage tozolakisa bino ndenge ezali kasi nalaliseli yo video omona ti nalaliseli yo video posala bien okomi deja alalisa video kitoko posala bien tokomi deja boliaki deja toliaki me tosabone Sanda Fashion 3 étoiles maman na Isaac Djoko maman na Christiana la Belle Neige Ngouli maman na Sublime Sacré les kana yesa kibine je continue ok tout mon quartier vous mona taba fulu tozola kisa kota tozola kisa toujours na quartier Selo na kati ya commune ya Makala omona ki nde tozola kisa ngambo wana ya prince wana eza kalamu mpe ngambo oyo Makala na quartier Selo ya bazotonga kaka bazotonga kaka bazolemba te kaka bazolemba te kasi mosuku okoya na Makala otali boye me ondimi te keza na kala na yo ozwi yango obongisi yango otiango na idéologie na yo okosimba ozolakisa kaka image ya makambo eyindi kunani toujours na veni mbombo eyindi kuna kosakana te beta etoro donc na biso TikTok eza na makambo awa donc nayebi so te na bandi koseka Makala makambo donc bituma moko boye soki euti wapi motu na makolo toyebi te mbala moko brrr so bitumba bakoko ya babana tozomona kaka nayebi so na koseka bato baoti mosika bazokende ngai ya Kinshasa makambo bete toro ebandi donc nayebi si yo kini kinini makambo donc wawa toujours kaka na Makala wana ezali na rambrema ya bato makelele kaka makelele ya quartier ndenge elekaka sikoyo tozokwea na biso ekei yo masolo ya moto botikela bawewa bamaseba masolo ya kwanga botikela bateke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.